Équateur Mambenga en général, pays ya Mbandaka en particulier, sango oyo eza penza ya bino. CAA, Compagnie Africaine d'Aviation, Mokonzi mpe fumu ya mapata, azongiseli bino bavol na ye na ba destination ya Kinshasa Mbandaka Kinshasa, Kinshasa Kindu Kinshasa, nyonso eza kosalema na Airbus A320, ba destination ya boye, okokuta ngo place mosusu te, kaka na CAA, Compagnie d'Aviation oyo ba Congolais balova, à partir déjà ya le 19 décembre 2022, kwenda futuka na kwenda vutuka, Mbandaka na Kindu, kokende yango ekomi neti na sima ya ndako, à travers reprise ya bavol kitoko oyo. CAA, facilitateur ya bana Congo, Mosungi, aboya ba Congolais balela. CAA, balinga kamboka boete, vous êtes trop amoureuse du pays. Très heureuse de se présenter devant la poste télévisée na bino pour nous présenter nos journal na bino bolinga kamingi. Enfo linga la journal ya peuple pour na peuple na ngo to fo la baston na biso pour que connaître le longo au premier ministre Jean-Michel Sama Lokonde Kenge ayamba ki nos apostolique pour na kobongisa visite ya pa François na République démocratique du Congo Nadine Asona Atalisia. Gouvernement ya République atiba bateri nyonso a marche pour na réussite totale ya visite ya Pape François na République démocratique du Congo. Accueil ya Pape na RDC eza prévu du 31 janvier au 3 février 2023 na Kinshasa sur invitation ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ezali lancé que premier ministre Jean-Michel Sama Lokonde Kenge ndepo na yango a se renda ki jeudi 5 janvier na ba site o eponami pona koyamba ba différentes activités ya souverain pontife, notamment ba célébration eucharistique pe beaucoup tanimoko ya malonga entre ba jeunes pe ba religieux. Bosengeli koyeba ke chef ya gouvernement alingi kosasire na dernier aménagement ke nyonso eza kosalema malamu na ndolo na stade de martyr na cathédrale Notre-Dame du Congo na centre interdiocésain ya Kinshasa na conférence épiscopale nationale du Congo Senko na Mokuse. Premier ministre Jean-Michel Sama Lokonde Kenge azalaki na tête ya délégation et Kuba oyo ezaki constitué na ba quelques membres ya gouvernement ya chapelain du pape ya gouverneur ya ville province ya Kinshasa, commandant ya PNC ya ville ya Kinshasa, responsable ya entreprise oyo aponami pona ko exécuter ba travaux pe ba acteur oyo baza impliqué ya ndenge na ndenge. Premier ministre Jean-Michel Sama Lokonde Kenge a visité tour à tour site ya Ndolo, ya stade de martyr, ya cathédrale Notre-Dame du Congo, pe ba installation ya Senko a se confié ki liboso ya bapandisango. Na dernière étape ya visite na ye kuna na Senko, premier ministre a lobi aza satisfait na bon déroulement ya ba travaux, a assuré que nyonso ekoleka malamu po na réservé accueil moko chaleureux ya souverain pontife oyo ezali bongo Pape. Bosengeli koyeba ke a précisé ndenge programme ezali déjà rendu public nde mardi 31 janvier 2023 Pape akolongwa Rome pona Kinshasa na bokomi na ye na sima akozala na visite moko ya courtoisie epai ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, akokutana na ba autorité société civile pe corps diplomatique kuna na palais de la nation pe ako prononcer discours na ye. Lobi nango le 1er février ako célébrer messe na aéroport Yandolo na matinée na ba après-midi ako kutana na ba victime ya ba violence na est ya pays. Le 2 février Pape ako kutana na ba jeune pe ba catéchisme oyo eza prévu kuna na stade de martyr pe na ba après-midi ako participer na cathédrale Notre-Dame du Congo epai wapi bakozala na bokutani ya mabondeli na ba prêtre, ba diacre, ba personne consacrée pe ba séminariste souverain pontife
akosukisa séjour na ye le 3 février 2023. Tokende bongo na ngambu ya province ya Haut-Uele bosoyo koyebaki ya comité provincial ya sécurité basalaki réunion mardi eleki autour ya gouverneur Christophe Basiana nanga pona ko évaluer situation sécuritaire na province ya Haut-Uele. Héritier Mapinde Minadine aso na reportage. Na salle de réunion oyo ya gouvernorat ya province ya Haut-Uele, nde réunion monene esalemaki esalaki plus de 3 heures. Oyo gouverneur Christophe Basiane nanga azalaki na yango elongo na comité ya sécurité ya province ya Haut-Uele. Bapasaki bango nyonso en revue situation sécuritaire na province ya Haut-Uele et pas wapi bamonaki ke dans l'ensemble situation sécuritaire na province ezalaki na yango na kimia. À part moi makambo esalemaki le 1er pe le 2 janvier oyo ekutaki liwa ya mutu moko kasi à part wana eloko mosusu ya koloba ezalité na tina wana na monoko ya porte-parole ya gouvernement basengi na population bazala calme et puis ba coopérer na ba service nyonso ya sécurité pour na ko dénoncer eloko nyonso bakoki komona ya mabe. Il s'est passé quelques incidents où il y a eu mort d'homme du côté d'un scellé, un monsieur qui a été assassiné par des hommes non autrement identifiés, mais également quelques visites indésirables. Il a été rapporté au comité provincial de sécurité de la station Maïcha. Il y a aussi l'hôpital Pépester des Sœurs, Tipéduc et d'autres structures qui ont été maladroitement visitées. L'autorité provinciale, mais aussi le comité provincial de sécurité appelle de nouveau la population à la vigilance tout azimut et à la coopération, à la collaboration avec les services de sécurité. À part situation sécuritaire, oyo elobamaki na réunion yango, bosimba ke gouverneur ya province ya Haut-Uele, Christophe Basiane nanga asalaki pe échange de vœux et longo na ba collaborateurs na nyonso na occasion ya année 2023. Namasolo Moussousou Boseko Simbaki, président interfédéral ya parti Autre Vision du Congo AVC Namoku, c'est moi Namboka, honorable Nerombungu à Salaki, réunion ya prise de contact mercredi 4 janvier na flat Nerombungu, oyo ezomi na quartier Moutota na commune ya Mate. Nathalie Kaila Kapena, reportage. Prise à contact entre un nouveau président interfédéral et un parti Autre Vision du Congo pour la ville ya Kinshasa, honorable Nerombungu naba au cadre pe ba cadre ya AVC Kinshasa. Occasion pour l'interfédéral ya parti cher ya son excellence Didier Bidimbu a invité l'Issoussou pour Nambala Oyo, ba membre ya formation politique Oyo, ba s'enrôler massivement pour se préparer pour na élire président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na magistrature suprême ya République démocratique du Congo na ba élection o ekosalema na 2023 pe lisusu bazwa ba voix ebele to pe ba siège ebele tant na niveau de la députation nationale pe na niveau provincial. Pona kokoma wana Nerombungu asengi na ba responsable ya juridiction oyo ba s'organiser na ba niveau ya ba base asengi na bango sensibilisation pe mobilisation ezala bongo makasi. Président ya interfédéral ya AVC Kinshasa alobi ke parcellement côté ekoki kozanga moto ya AVC na réunion oyo ba membre nyos oyo ya parti ya union sacrée bazalaki wana ba saluer makasi initiative ya honorable Nerombungu na ndenge abengisi bango na réunion ya prise de contact. Tozalaki na réunion na président interfédéral Nabiso camarade Nerombungu pona ko benga ba membre pe ba cadre Nabiso na conscience na prise de conscience poete tozali na bitumba tozali na élection o ezali ko zela biso na 2023 mingi en tout cas ya kosangana lisusu na mukolo lelo pour activité monene oyo interfédéral abengisi biso nyonso bayeba kokende kosenrôler po toyeba kopesa mokonzi ya mboka vote et puis topesa poste na ye wana 2023. Merci beaucoup. Na sepeli makasi na façon interfédérale à réunir biso lelo vraiment azalaki très bref, azalaki vraiment très expéditif. Alingi tozala na bomoko. Bosimba ke na réunion oyo participation ezalaki mongo ya ba coordonnateur, président fédéraux, bas sectionnaire
cellule ya Ligue de Femmes pe ya ba jeune ya AVC Kinshasa pe lisusu ba personnalité pe ba leader d'opinion ya parti oyo. Na même occasion, honorable Laurent Mbungu a promettre na bango mikolo ezali koya ba coordination AVC Kinshasa ba kosala ba réunion ebele to pe ba stratégie na ba responsable oyo po ba accompagner autorité morale ya AVC Didier Bidimbu pe ba soutenir inconditionnellement vision ya président Félix Antoine Tshisekedi. Bosé Koyeba qui est 10e édition à trophée panafricaine de l'excellence de Congo ya Sika. Et c'est le maki week-end leki na hôtel Africana Palace et pas Iwapi. Barandra qui hommage spécial na bâtonnier Kisima Ngoyi, honoris CP patriarche Makwa Kambu Jindenge Igor Tingi à Telisiam. Hôtel Africana Palace et yindaki na ndenge ya kosakana te pona oyo etali trophée panafricain de l'excellence Congo ya Sika 10e édition na yango oyo ezalaki spécial hommage na bâtonnier Kisimba Ngoyi Honorius elongo na patriarche Makwa Gambunji Cyprien bosimba ke soirée de gala oyo esangisaki ba invité ba utaki bisika na bisika pona oyo etali trophée panafricain de l'excellence et pa iwapi nyonso elekaki vraiment kitoko interlude musical yango et Simba Makibongo et pa ya artiste musicienne Karine Seka pe comédie et pa ya troupe théâtrale Yoka comédie ba communication ya ndenge na ndenge et salemaki lokola Madame Gisèle Lama Osako présidente ya WIN Jovi Mujinga Chishima présidente ya Dynamique des femmes pour l'éveil de la conscience Madame Solange Babingi Bokungu coordonnatrice des femmes congolaises de la diaspora Askofet Namokuse Penasima Ezalaki Bongo hommage à titre posthume et pas ya bâtonnier Honorius Kisimba Ngoyi Ndawele oyo asala misala makasi na RDC azalaka pe ministre ya justice bongo ezalaki pe lisusu hommage spécial na patriarche Makwa Gambunji Cyprien père fondateur ya New Escokin SAR bosimba ke nyonso elekaki vraiment kitoko cérémonie ya remise ya ba trophée au lauréat et yakate iye bosimba ke trophée panafricain d'excellence Congo ya Sika pona ngambu ya Honorius Kisimba Ngoyi oyo azalaka bâtonnier national ya RDC ezwamaki epai ya koko na ye Daniel Liliane Kisimba oyo azali mwana ya maître mage Kisimba Ngoyi oyo azalaka ministre ya affaires foncières yende azwaki trophée ya koko na ye na esengo na motema komona ke misala malamu tangu ezali kosalema ata moto azali te kasi mbuma na yango ekolanda même ba génération trophée panafricain de l'excellence Congo ya Sika et kanisi Honorius Kisimba Ngoyi Ndalewe na misala malamu oyo ye asalaki bosimba kena sima ya kozaba trophée lecture ya procès verbal collectif ya ba lauréat et salemaki et pa ya vice-président ya grand jury maître Kayembe Abed bongo na sima moko ya organisateur Patrick Bouboul apesaki ba précision na micro ya Info Lingala trophée oyo na eloko ko démontrer parce que crédibilité nango na notoriété nango et qui en dehors de nos frontières le lot ezaki 10e édition ezaki plaisir pour na biso comité organisateur pour récompenser ba modèle ya mboka parce que biso to na critère moko de base la méritocratie to pesa kana pato bazo mériter yango bien entendu en tenant compte de la bonne gouvernance de la méritocratie de la compétence et bien entendu de l'éthique de la morale et de l'éthique. Bâtonnier national fait Honorius Kisimba Ngoyi asala misala makasi pour la République démocratique du Congo. Ba Congolais nyos bayebi même procès ya RDC elongo na Uganda oyo lelo cour international a condamné Uganda yende azalaka leader pour na komema délégation ya RDC bayeba na ko porter plainte pe ba samba contre Uganda. Misala ebele oyo Honorius Kisimba Ngoyi bâtonnier national asala lelo ezali koloba na ndenge trophée panafricain de l'excellence Congo ya Sika bakanisi ye ezali eloko moko ya motuya et ko permettre moto nyonso tango azali en vie sala makasi pona mboka lobi lobi bakobosa na yote Bosele koyeba ke CAA azongisi ba vol na ye na ba destination oyo Kinshasa mbandaka Kinshasa pe Kinshasa Kindu Kinshasa nyonso ebandaki le 19 décembre 2022 na dination na reportage. Eye lisusu e bana Équateur Mambenga en général pe
pe ya mbandaka en particulier sango oyo eza penza ya bino CAA Compagnie Africaine d'Aviation mokonzi mpe fumu ya mapata azongiseli bino bavol na ye na ba destination ya Kinshasa mbandaka Kinshasa Kindu Kinshasa nyonso eza kosalema na Airbus A320 ba destination ya boye okokutanga place mosusu te kaka na CAA Compagnie d'Aviation oyo ba Congolais balova à partir déjà ya le 19 décembre 2022 kwenda vutuka mbandaka na Kindu kokende yango ekomi neti na sima ya ndako à travers reprise ya bavol kitoko oyo CAA facilitateur ya bana Congo mosungi aboya ba Congolais balela CAA balinga kamboka boete vous êtes trop amoureuse du pays. Bosse koyeba ke agence Eric Travel azo sunga ba Congolais na masolo ya voyage bosse koyeba ke offre ya $1000 pour na ba pays ebele ya Schengen tel ka il a reportage. Yango oyo mwana kin ozana posa kokende partout na ba pays nyonso ya Schengen na yebisa bino l'homme ambassadeur ya développement mwana mboka Eric Mwamba aza kosunga yo na ba démarche na yo awa prix ekiti ADG Eric Mwamba elongo na agence Eric balobi na $1000 ya pamba ozwi visa Schengen oya epé sa confiance ya sûr agence Eric Travel droit ngara binde na pesaki tunanga nini mwana mboka Eric Mwamba alobi bonne année na Noël na yo yango oyo baki bien famille d'accueil eza mobimba na Belgique eza mobimba na France eza mobimba na Italie na Schengen mobimba avec $1000 au PC biso confiance yo kotambo lokola rabi ndoto ekomi une réalité Bambo sanate yo ozape na pose kokende na Turquie, Dubaï, Afrique du Sud, Chypre, oza na pose ya visa Schengen, États-Unis, kokende na yo musika te, agence Eric ezawana, eratakate, sur, prise en charge na yo pe eza rassuré. Agence Eric Travel ezwami bongo na 11e rue Limete, musika te na INPP, yo oza na Tchangu, Boulevard Lumumba, côté ya Masina, soki olingi okota na entrée Kimbuta. Bana ya funa na diagonale ya commissariat la police, côté ya Rekingabwa. E bongo yo na Lukunga, kende kaka na Kitambo magasin, pene ya Facebook. Agence Eric Travel, ezome mabino likolo, bokome la pema. J'ai pris le McDo, j'en ai fait cadeau, j'en ai bientôt. Na solaire santé bosse koyeba ke société détective Congo bati na ba marché TV Congo Malakuk produit kitoko ezeli kosilisa bokono ya malaria mikolo pe bal bakoki na ba komele yango ndenge Stéphane Skane pe tele ke ila kapena batelisian. Tu sais les mecs comme moi. Ba innovation pe ba création na mboka Congo esilite ya lelo ya sika société diététique Congo ememeli bino TV Congo Malakik te ya mokwake oyo etika malaria na defodi okotuna ngai TV Congo Malakik eza nini yoka ezali te oyo tobengaka ti emelamaka lokola te nyonso kasi entre TV Congo Malakik na bate misusu etikali différence yena po TV Congo Malakik eza na zamba ya baavantage pe ba bien fait ndenge na ndenge oyo na bate misusu bokokuta yango te simba TV Congo Malakik ezali complément alimentaire donc véritable source concentrée na ndenge kosakana te ba nutriments TV Congo Malakik eza kosilisa malaria eza kobeta yango dada ata balobi o malaria na yo ekomi ntina 5+ ekoti ntina misisa TV Congo Malakik esilisaka yango jeté une fois avec action nginganzu soki omeli yango kaka kanangi malaria wele mvimba veut dire ke mobimba kasi yoka na qualité nango ya complément alimentaire TV Congo Malakik
eza ata na effet secondaire moko te. Okoki komélange yango na miliki ezala chokola ekosala eloko te mpe kosilisa bokasi nango soko moke te. Kopanda na mwana ya 6 mois vedi nourrisson akoki komela yango tina mwasi oyo mpe aza na zemi akoki na ye komela yango mpo eza na effet secondaire moko te. Selon ba recherche ya baexpert ya SDK ezali préventif mpe curatif. Otuningo kozwa te vers Congo malaki kuwapi yoka kende na bisika ba radio nyonso ya wenze ezali lokola na Zigida, na Gambela, Selembao, Delvo, Upen, Matete, Pascal, Massina Petro Congo, Marché à Liberté, Lemba, Marché Hindu, pe na Marché à Bekatef, tope okei na Société Diététique Congo, oezomi na avenue Victoire numéro A41, quartier Matonge, référence La Grâce, Baby Biplay, na commune ya Kalamu. Yoka, soki ozala pousse ya kosomba, kasi moyen ya kosala déplacement eza te, komitungisa na yo kutu te, po basalaka pe livraison à domicile. To obengi bango na numéro oyo 089 86 60 125. Ah, te vers Congo Malakik. Osilisi histoire ya malaria ezwi kisambeti kamata. Tozali na communiqué ya professeur Dan Kuba Takana bola na lecture na yango elongo na neteli kayi la kapena. Professeur Dan Kuba Takana aza koyebisa na bana nyonso ya funa bakende kosenrole massivement pour na tango ya maponami ba voter ba député ya solo oyo bakozala ba véritable molobeli ya district ya funa pour na ba élection ya 2023. Professeur Dan Kuba Takana alobi lisusu ke kobika ya peuple congolais eza na maboko na ye na nzela ya entrepreneuriat. Natina wana professeur Dan Kuba Takana azali organiser conférence monene pour na kolakisa ba jeune auto prise en charge na nzela ya entrepreneuriat. Professeur Dan Kuba Takana azali ko salisa concours ya financement ya projet et entreprise ya ba jeune au banda de 18 ans ti na 60 ans. Moto oyo a remporté concours docteur Dan Kuba Takana a kozwa bongo tope a ko gagné bongo $500 américains. Concours ekosalema bongo mokola samedi 28 janvier 2023 à partir ya ngonga ya 10h kuna kaka na université canadienne au Congo. Première rue boulevard Lumumba. Bosimba ke concours entreprise Dr Dan Kuba ezali ko concerné kaka bana ya district ya Funa, c'est-à-dire ba commune lokola Kalamu, Kasavubu, Ngiringiri, Bumbu, Selembao, Makala pe Bandalungwa. Bongo ya ebele pona koyeba ba critères ya concours professeur Dan Kuba Takana. Projet entreprise Dan Kuba Takana eza po na biso nyonso. Entrée eza bongo gratuite. Eza na sorte ya balinière moko babengaka yango daka bato ba voyageaka na nzela ya mai bayebi yango kasi ba condition yango ezali vraiment mabe. Michael Bristo topé Christian Kengebeni batalisi ya na ba République démocratique du Congo oyo soki nanu voyage na yote kokanisa kutu te ke esi osilisi komona po air moko elekaka na Congo eza nde suka na bimangu balenia oyo boza komona boye babengaka yango daka kasi okokamwa pe okotuna ngai pona nini daka kombo yango neti lipasa ya mashini madoda papier yokana nuso oyo omoni esika kombo ya daka euta son ya moteur nango soki eza kotambola esalaka kaka daka oza awa na province ya Mai Ndombe daka ezokende nyoki bozwa sikoyo ba condition engaye oyo eza kosenga tola musaya Marie Misamu abelela yeso ywe po kedi na kedi tala moteur etambolaka en grande partie na mai basokaka yango nde mai nesika ndenge misusu ezwaka mazout to pe essence yango nde mai elekaka wa mingi modele baza kosoka yango mai pardon chamo amela na ye mai me ya kosa banzete oyo esangana na mabende boye baza kosalisa mouvement ya yaka boye zonga
telemisa moke ningisa kuna nde yango gouverneur to volant nango sikoyo tala commandant de bord yeyo avandi na fenêtre ye miso ezalaka se libanda kasi maboko abalolaka ya gouverneur na kati botala singa ona fenêtre nde esika asapuyaka na systeme ya baresi ya 207 ndenge bakoma komidiembika bacorde na baportière basilisa babiro de soki mpe babiro 5 mayele kasi bo imagine corde oyo kanangi ekatani modèle commandant de bord akobeta mama na kilbit ne bale kasi lokola bayebi na bango mai nde peut-être ekobikisa ye kasi pasi ekozala soki akweleli bapirogue boza komona mipanzi kote oyo na likolo batu bavandi sans inquiétude likama ezolobela bango ate eloko te kote oyo mopanzi kwanga eza kolia masample nya neti mboka mokonzi azalaka te basi na mibali me baza koyokisa kwanga nzoto pasi po modele baza konyema yango pardon bolukela yango kombo bamisusu kote oyo bazolamba na bango sans problème na bambabola na kati awa bozozwa sikoyo kumanima veut dire nzongo inene RDC nanu tomoni makambo te boye tomituni babalenir ya modele oyo nani yango apesaka ngo nzela etambola tranquillement na babibale boye ata condition moko ya kovoyager ne bale eza kutu rempli awa te tokamwe modèle bato oyo basakanaka na bavi ya bato lelo na République démocratique du Congo baaccident ya bibale ekoma neti je moke soki tolobi tokonte nombre ya bato esi bakufi na bamasuwa na bibale tokosilisa kotanga ntina 2023 jour ya baélection po baleki tellement ebele tosengisi na tata ministre ya transport pe baautorité maritime balamuka pe batala na lombango situation oyo ndenge population baza kokufa na bamasuwa ezanga ntina boye eza kotambola bibale po bozwa nanu baleniere ya boye daka etonda se bachevron na batol epanzalela bino na kati ebale bino nyonso mitrai. Na rubrique na biso ya santé lelo rédaction info lingala meki mo meki kolobela ba bien fait ya pastek na mungongo ya Nadine Asona. Na délicieux goût nango sucré, chair rouge croquante, peu jutesse, yango ezali nini pastok fruit à excellence pour na rafraîchissement pendant période ya grande chaleur. Pastek et outa na petit melon soudanais na plus de 40 ans et pas yuapi ba denoma yango melon d'eau pour ina ba reconnaître kango facilement na ba rayure verte pipe rouge na yango. Pastek ezali faible na calories ezali fruit moko super riche na nutriments notamment na antioxydants pe na vitamine A, P, C kasi ebele ya bato bakipaka yango te po na guna yango bosengeli koyeba ke pastek eposedaka na ba puissante vertu ya santé ezali malamu po na motema po na poso po na digestion pe po na ko perdre poids na oyo etali ba bienfait ya pastek bosengeli koyeba ke yango estimulaka circulation sanguine et aphrodisiaka naturellement libido et amélioraka vie ezalaka diurétique naturel et régularisaka humeur et empêchaka ba coup de chaleur et favorisaka perte ya poids et soulageaka ba douleur musculaire eza riche na antioxydants eza malamu po na santé ya ba rein même po ya pastek ezali plein na ba vertu bandeko bosengeli koyeba ke komela jus ya pastek ezali malamu po ediminaka to ya sucre yango ba docteur mingi ba rekomandaka yango ba diabétique bosengeli koyeba ke pastek ekombataka cancer pastek esilisaka estomac pastek esungaka ba maladie ya ndenge na ndenge po na kotanga kaka yango pastek ezali malamu mingi po na ba sportif po epesaka énergie makasi na yango ndeko mobali ndeko mwasi tango nyonso na libota esengeli koliaka pastek po ezali malamu ponda bokolongono ya nzoto.
Journal la bino bolinga kamingi ya folinga la journal ya peuple pour na peuple comme bon soir kastoka wala bon te surtout faut te ça merci mingi na Igor Tingo azaki bona sima caméra montage et sima bona Fabrice Lundombi longo na Christian Kiange ben bosengo ko ba ke journal oyo ezaki supervisé na yemoko héritier mapine mi sous coordination ya Stéphane Skande de côté na mikolezeli ko ya au revoir. Eye lisusuwe bana Équateur Mambenga en général pe ya Mbandaka en particulier sango oyo eza penza ya bino CAA Compagnie Africaine d'Aviation mokonzi mpe fumu ya mapata azongiseli bino bavol na ye na ba destination ya Kinshasa Mbandaka Kinshasa Kinshasa Kindu Kinshasa nyonso eza kosalema na Airbus A320 ba destination ya boye okokutanga place mosusu te kaka na CAA Compagnie d'Aviation oyo ba congolais balova à partir déjà ya le 19 décembre 2022 kwenda futuka na kwenda vutuka Mbandaka na Kindu kokende yango ekomi neti na sima ya ndako à travers reprise ya ba vol kitoko oyo CAA facilitateur ya bana Congo mosungi aboya ba congolais balela CAA balinga kamboka boete vous êtes trop amoureuse du pays.